Je suis pèlerin étranger, errant dans ces mondes chrétiens. C'est la route vers la cité, lorsque les saints entreront, car les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur Dieu, les saints nombreux, lorsque les saints entreront, car les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur Dieu, les saints nombreux, lorsque les saints entreront. Je suis libéré, mon sauveur, si ma vie est libérée. Laissez-moi mourir à tes portes, lorsque les saints entreront, car les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur Dieu, les saints nombreux, lorsque les saints entreront, car les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur Dieu, les saints nombreux, lorsque les saints entreront. Assemblée autour du tonnerre, et les portes sont fermées. Criez, gloire, lorsque les saints entreront, car les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur Dieu, les saints nombreux, lorsque les saints entreront, car les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur Dieu, les saints nombreux, lorsque les saints entreront. La chantée des cailloux descend, et je monterai à bord. C'est béni au ciel, lorsque les saints entreront, car les saints entreront, lorsque les saints entreront. Seigneur Dieu, les saints nombreux, lorsque les saints entreront. Alléluia. Amen. Tupesi bibino lisumbo tena kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Amen. Lelo ezali lisusu mokolo malamu. Mokolo apesi biso mpona ete tokoka kozala zingazinga na mesa na ye. Eza pratiquement avant-dernière dimanche mpona tokota na mobu elandi, mois elandi epai tozwaka mpe batoli direct na oyo moto Nzambe atindi. Amen. La source ordonnée. Tukatangeli biso ntia ya malamu na Philippiens chapitre 3 versets 10 à 21. Pe likomi wana frère na biso Suisse azwaki yango mpona kointroduire
rassemblement ya lelo. Amen. Ezali mpona biso nyonso. Oui, kozongela yango lisusu. Amen. À Philippiens chapitre 3, na verset 10. Afin de connaître Christ. Atinete ya koyeba Kristo pe na nguya na lisekwa na ye. Wana ezalaki posa na Thomas. Bete ye bongaka yeba Kristo kosuka kwa wana teme na kati ya nguya ya lisekwa na ye. Et la communion de ses souffrances pe kozalaka na bomoko na bapasi na ye en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Pour ezalaki likia ya Ntoma ete akoka ko atteindre but na yezani tangu basekwi na Kristo bakosekwa ye pazala kati na bango. Amen. Wana eza elikia po ezalaki katikati na ye pe ezali pe kati na biso toali lelo na bomoi ete soki azwi biso te ntango akoya na nzela na nzoto na boyei na ya mibale epai ye akozala biso mpe tozala. Amen. Sadi tozala enlevé. Et il continue. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Abite wananga nanu na komi na esika tete na kozwa motole. Nanu akomi na esika wana te. Pour que j'ai déjà atteint la perfection. To déjà na atteindre oyoyo ezali boyenge beni. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Abite ngai nazali kobunda na tine te ngai pena koka kozwa yango. Koka kozala ba oyo bazali bule. Toyebi te kati na kondima oyo tozali na yango tozali deja ba oyo bazali bule. Amen. Mpe na Golgotha nkolo akokisaki nyonso. Tout a été accompli na Golgotha. Asombaki biso asopi makila na ye mpo na ye toza ba œuvre moko achevé. Amen. 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 Mais oyo etikali kaka makasi ya mwa ntango oyo tozali komona na miso. Mais toyebi to ya bandi na biso mosalo ya komema biso na suka. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Tukoka kobosana ba oyo ezali ya nsima. Vanda tokanisaka kete ngai lobi na ebona salaki boye. Non. Yo talela liloba na Nzambe. Amen. Tokende de l'avant. Toyebi ete ce que nous étions hier, yango ndeza lelo te. Nzambe asali na biso mingi. Abite je cours vers le but, au verset 14, pour remporter les prix de la vacation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Azali kokima pona etena koka kozwa motole wana. Au verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits. Mais n'habite biso nyonso tozali ba oyo bazali déjà boule. Ayons cette même pensée. Voilà. Et si vous êtes en quelque chose, en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Kasi soki peut-être moi epai moko bososoli makambo bien te boko yeba ete Nzambe na biso aza Nzambe ayebi biso nyonso akoskoka azali capable ya kokokisa maposa na moko na moko. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Amen. Esiko tokomi tokende lolenge moko. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Ongaki na biso ete tokoka kozala ya beta zala modèle pa ya zala kintoma bete ndenge ya zali kotambola biso beto tokoka kotambola ndenge wana ya zala ko azali kotalela Christ. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Par le biais des alliés belé ou bazali kote le melande liloba bazaba ennemi ya oyo ekulusu na Christo. Je vous en ai souvent parlé et j'en parlerai maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pete posa na biso tokangama na biloko ya mokili te.
total et là-bas promesse on zamba pesi biso toi la lié na ventre te zamba yebi ba posa o tozali nango ayebi nini akosala. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Kasi cité na biso to ebakate ezali kuna na lola. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. O biso fe tozali kozela yei na Yesu Christ. Tangu yako ya qui transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Bébé la kamunene ezali te nkolo ako transformer biso tozasu na nzoto ete tangu yako ya tokobongwana kozala lokola ye na nzoto na nkembo on n'était pas ye azali biso pe tozala wana ezalaki vraiment exhortation moko malamu otala ete ezali mpona ndeko te ate ezopte ya masiko ezali te otala yango te obataye yango mpona frère François non eza mpona moko na moko. Moni ntango Yesu Kristo ayebisaki bayekoli na ye alobi ke voilà moko na bino akoatraye ngai. Mais question ne etushaki moko na moko nde moko aza otuna kolo eske ezali nga. Amen. Moko tako olobo eske eza juda te mutu nyonso alingaka aza na condition wana te mpe awa Paul aza kopesa biso condition na ye alingi mpe biso tozala lolenge ye azali abete totalela oyo ezali promesse totalela oyo so ya mokili te mais tokende de l'avant na eliki oyo tozali na na mokanda ya 2 Timothée chapitre 3 parce que alobi eza mpe na baoyo bazali kotelemela liloba na 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. Bible lobete, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, difficile. Pas si kozala. Yoko iko changer yango te. Amen. Amen. Kukubonde la te contre volonté en Nzambe. On Nzambe guerre ezalate. Non, yenda lobaki yango. Qu'il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Et komami ndengwana, ça va tant difficile foya. Ba inondation il faut ezala. Ce qui comme il ata yo lobi merci ka Seigneur pour yo yebaki yango. Amen. Amen. C'est il y aura des temps difficiles. Awa susu moko na moko fwa komitala, ezate bazolobela ndeko songolo te ba olobela ngai ba olobela yo. Ce qui se retrouver dans makambo yo o bazali ko telemela nde kuna Paul alobaki zapi ba o bazali ko telemela liloba. Babite quand les hommes seront égoïstes bantu bakozala ba oyoyo bazana posa bakabakate amis de l'argent kasi balingi mbongo fanfaron hautain blasphémateur bo bazali ko tuka rebelle à leurs parents o bazali pona bana balobi pona bana même suswana kozala égoïste kozala ceci fanfaron tout ça pona ba mikolo babite place wana soki yozana yango olibite nkolo salanga grâce. Amen. 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 Nazala na kati ya makambo yo te. Ingrat, irréligieux, c'est-à-dire bazana reconnaissant ta mon côté, baza ko sambela te. Insensible, bazata na mawate. Poka mutaza ko boma mutu. Pona likamu nini ya pamba. Bakotiana ba poison makambo ebele. Insensible, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Traître, tout monaka jourwana, sort ya ba traître. Amen. Amen. Quelque se pan, n'était la guitina na Judas. Emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Kuluki makambo oyo ya mzoto koleka même zambe. Omone te mutu a préféré kutazala na ye na akene na ye atala ni ba TV na ye mais ke waya na liloba koyo ka liloba na zambe. Amen. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Paul parle ba kiango kuna. Makambo ya vendre, kolia. Makambo ya kolata. Ira l'apparence de la piété, mais régna ce qui en fait la force.
omona bango lokwa baza ko sambela mais bazali na kati na bango kutu nzambe azati baza ko régner liloba na nzambe. La Bible dit éloignez-vous de ces hommes là. Amen. Ukabona na bato ndengwa moko na moko fata ya condition na ye est-ce que na kati ya condition pour les lobezo pesa melayo za ko pesa melanga babito komi na batango yo on dit les temps difficiles tango na suka mais ba o na nzambe tebete nzambe kati na biso il crée l'amour divin. Amen. Au pesa azotie la biso la joie esengo azotie la biso kimia. Pe na 1 Corinthiens chapitre 6 na verset 9 wana écriture wana tomona yango se ba interdit oyo nzambe alingi te ezala katikati na biso. 1 Corinthiens 6 na verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes bato et bazali sembote. Amen. Amen. De tout le monde a envoyé bien personne de quoi l'autre boye yaki unaka kati comme ça on peut sabino ka manquer donc ya ngika ya gagner. Les hommes qui ne sont pas justes. Et puis na bango bokonzi na nzambe zati. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Père bachaki c'était betamaki mingi pona ba oyo bazali batongi. Amen. Amen. Ko critiquer kaka. Mona ya onde ko moko bande ko se livre na mamu nene ndeko ya ba memela ki kuna bazoko lukaka ba point faible ya message. Ko critiquer prophète na Nzambe. Amen. Amen. Ye yazali mutu na Nzambe te. Rien que musala na ye azako étudier mutako fanda étudier batala ko kaka John azuka ba point faible na yo ale abimisiam. Ndiboko mona wa ikoma kaka mikoloneuse ba base oya sali ba fundi okuna kufundi bo. C'est ça des calomniateurs. Ko se déplacer de gauche à droite. Bible vite il ne faut pas vivre à la kati na biso. Amen. So mutaye alobelo eloko ezali bien pona ndeko. Oyo kekuna olobi boy. Okuno kekuna olobi boy. OK, un colporateur. Itangu ndeko ba memeli livre wana bakomi nango tie pa ya zalaki. Ayebisi ndeko memeli abi ndeko kanga livre na obima nango. Amen. Amen. Po ya yaki nango babanda ko tanga babanda ko seka non. Ezelo kwa mutaye bandi ko finga papa na yo. Okuko sepela te. Oui. Opese ko tutawana te. Amen. Bible ne donnait pas l'accès au diable. Mais biso eza sous tango te mutaya o ba discussion inutile. C'est ba personne ya ba. Est-ce que wana za mutu na Nzambe? Wa za mutu na Nzambe te. Toza na tango wana te. Amen. Amen. O ya Nzambe azali ya Nzambe. Yo lingo linga te. Dito koyoka lelo ba discussion na ba réseaux sociaux comme matata. Oh, kuna passé à l'obaki bo. Oh, kuna lobibo. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec tout ça? Babite nous épargnez nous na biloko wana. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin. Non. Ce mutazana musala ni mutu na Nzambe, olingo olingate. Il est de Dieu. To mona Jean-Baptiste nga bandi musala na ye, ba ekutuna ye yo za boy. Yonde Yesu, albinga ite, yonde boy. Ngaite bongo yo zanani. Abiti na mongongo. Alléluia. Amen. Oh ezali ko ganga na lisobe. Amen. Malgré wana bayibaki te Esaïe tato la kiango melokola zaki nature na bango te. Amen. Amen. Ndenge bango bazo kanisa te bandimaki na bango yete. Bandimaki yete. Donc mutu azali un calomniateur akoyi kozala kati na bisote. Kubana d'abord il faut un respect vis-à-vis na basali na Nzambe. Nzambe nda alobi yango. Les respects. Amen. Amen. Mupakola minyoso pesa ye respect. De musakola te yakapsi le respect. Amen. Amen. So mona mutu azali ko kamba. Pesa ye respect d'abord. Mukanda 1 Chronique chapitre 16 na verset 22. 1 Chronique chapitre 16 na verset 22. La Bible dit, ne touchez pas à mes joints. Alléluia. Kosimba bapakola minangaite.
et ne faites pas du mal à mes prophètes. Awa nkolo ye mokabiba oyo ya ye bomeka te. Papa tomonaka yango kuna na Corinthiens Paul alobaki yango te bato bazali ko se croire que bango bazali spirituel. Oyo azali ko kanisa ye azali spirituel na ndenge na ye. C'est bon. Mais beaucoup bon dimete oto zolo banabino c'est la parole de Dieu. Amen. Yo ndimondi mana yote. Ça n'a rien à voir. Et vous changez le bananzambe. Mais oyo balobete oyo azali ya nzambe, les oins de Dieu. Ba prophète na nzambe komeka na yote. Wana nzambe ndaza kotalela bango. Abete ne touchez pas à mes joints. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Prophète le roi William Branham, mutoko sakana na ite parce que zalaki yete nzambe ndaza ko sala na ye. Amen. Bebi ndekwa lelo atei kututa lobi na bondela ega nzambe na bete en tout cas makambo na tiango na présence na nzamba lobete pesa bango lite ya moko bayoka balanda bamona ndenge ninga moko nzambe na ko sala kati na mutu wana ezalaki yete. Amen. Amen. Tolandi lite ya sir la reine de Saba. Kune pa nini makambo minene zalaki ko sala. Bamona vraiment Jean 5:19 koko kisama. Amen. Amen. Dans Jean 5:19 ekomi nini? Aba bete même na ministère ya Yesu Kristo yemoko. Azali ko sala likambo kaka na boite. Dans Jean chapitre 5 verset 19. Jésus reprit donc la parole, leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Amen. Moi, na koiko sali kambu na ndenge na ye mokote. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ba prophète na nzambe ba mona. Bazana ba vision. Tufani no boyaza kumona likambu boyezali kokoma. Alléluia. Amen. Eza lukutate bazana ndenge moko na bisote. Damzamba zako bapona Moïse bete mboke bana Moïse. Aza lokola bino nyonso. Lui je lui parle face à face. Lokola basolo la kanami. Mais malgré wana zaki na bato bazalaki toujours côté le mela Moïse bazalaki. Amen. Amen. Lui c'est soutango te oluka ba problème na ba otuna nzambe. Oko te le mela ba tuna nzambe ba bazo se fabriquer ndenge to komona. Oh nzambe nda lobi na ye mais soko bolandi yango ce n'est pas Dieu. Amen. Comment comme nzambe botaka nango mubulu pe boyete ndenge tozali komona. Non. Nous sommes maintenant au temps où tozali kozala vraiment instruit par le Seigneur lui-même. C'est-à-dire bato oyoyo bazali kosala makambo oyo nzambe nazali kolakisa bango. Tango tolandi video wana frère oko monete ezalaki mutu te. Amen. Ye mo alobi me siko na koyoka mbebo na ngai eza susi yanga te mutu mo ba izo utiliser yango. Amen. Oko saka na mutandengo wana te. Il voyait avant ça là aza komona. Habite pesa bango pe ba komona ata 4 5 à 7 guérisons. Ba mona. O mona mutu ayeboe ba yebani kututé. Mama yo uti boe to yebani te mais nzamba la singo yo oteya. Malgré que ba mama wana bazali koteya mais nzamba zo bikisa bango kaka. Amen. Amen. Oza motei ya oza na église noza mwasi mozobela nini o vers no connaissez vimbi. Amen. Mais nzamba la singa ikabikisiyo. Amen. Ngolu likolo na ngolu. Amen. Bazaba tu oyo koiko sakana na bango te. Dans Matthieu chapitre 12, la verset 31 à 32. Tokeba, parce que elakila mimabe ezali na bato bazali kotelemela ba o na nzambe. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. C'est-à-dire, kotu kanyos. Ba blasphémateur bazali na bango. Amen. Batioli. Ba ko limbisa yo. Mais les blasphèmes contre l'esprit ne sera point pardonné. Amen. Mais bato bazali ko telemela ko finga mutoyo molimo ndeza ko sala na ye. Yo pona yo pardon ezali lisusu te.
Quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Bazali koloba contre mwana na moto. Bakolimbisa yi. Nde bazali ko na nzoto wana bazali ko finga na bango Yesu Christ. Sasa kolimbisa. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Mais ce qu'on yoke loko ekomi ya molimo, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Là maintenant ekomi très très dangereux. Muto yo nzambe nde siko azosala na ye. Eza susu yete. Lilo babena ekoti katikati na ye. Molimo ekoti. Omoni molimo ezani weni nzambe tango yaka yaki na nzoto. Jésus a quoi je viens du Père. Mais où t'es pas une tata? Et puis je rentre au Père. Amen. Mais il était un esprit. Parce que Dieu est esprit. Na position na oyo te akomi molimo tango azali ko sala yokeba. Position na nde Paul amonaki, amona yokaki asololi na en tant qu'esprit. Azalaki na nzoto. Dans Acte chapitre 9, dans verset 4. Acte chapitre 9, dans verset 4. La Bible dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Wana ye Paul, azali ko kende pona ko bundisa, ba pur croyant. Nanzela na Damas kuna. Maintenant, tout à coup, j'ai vu une lumière. Alléluia. Amen. Pour les moko, et bimelingai. Et zinga. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Ayoki na kati na pole wana mena mungongo ezali koloba Saoul, Saoul, pona nini yo za ko persécuter ngai? Il était maintenant en contact avec l'esprit. À mon avis, il a mis une lumière, une colonne de feu. Il y a une colonne de feu. Il y a un frère, frère Branham azoté. Balaki si colonne de feu. Amen. Amen. Colonne de feu aux hommes. De konapsa gozu mango pe bien pour nazo la bisango vraiment na image. Colonne de feu. Ezali même colonne de feu. On kola za otambula na ona bana Israël. Amen. Amen. Même colonne de feu. Yango ebiyango bimaki na mutuna yeo. Batu ba filmer. Ebi na ba États-Unis za la blague te ba memi yango kuna na ba docteur minene po ba kwa gososo lete ezali ya solo to ya solo te. Fabrication ou fabrication te. Bakoti na ba été balobete non. Cette lumière c'est une réalité. Amen. Ils ont besoin de se fabriquer, c'est comme Monica Moutuboye, soit clair, Mouke Bimi appareil et duo, na Monaki Polé. Non! Ça, c'était vraiment la colonne de feu confirmant que cet homme, c'est un homme de Dieu. Amen. Et tant que vous semblez la même pour la malade, alors maintenant, madame, entre ngana yo colonne wane telemi, nazo mona yango. Bino ozo mona yango te, mais yazalaki ko mona. Et c'était Dieu. Pas zalaki ko agir. À ce moment-là, maintenant, tant que vous avez discernement, vous avez salama, vous avez yonde, vous avez sika tel, vous avez maladie tel, et vous avez qui les sous yété, c'était Dieu. Parce que quand on a l'obéité, ceux qui n'ont zakati nabino, même temps on a biso attend vous amba banda ko agir, beaucoup moins de makambo ko salama ya ndenge na ndenge. Amen. Secret du cœur ya batufo et monisama. Batunde ya ba ko tato lete nzamba zakati nabino. Amen. 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 Dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 22. Parce que lingomba otozomona ezali tende o lingomba ya kale ezalaki tobite tozobunda depuis la bête nako tozobunda pour atteindre la perfection. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 22. Ah bah oui, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Maintenant, maintenant, bisakoli. Dans verset 24. Mais tous prophétisent-ils, et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple. Il est convaincu par tous. Alléluia. Amen. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. C'est-à-dire, secret mitema na ye, ceux qui ont na muto a yesika na lingomba.
Zambé tanga kumimoni sabana na ye babete fuko yeba bakoyeba ba secret de cœur ya bato. Les secrets de cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Ça, c'était le ministère du discernement. Même la parole. Ezali mopanga. Ezali ko percer katikati na yo. Amen. Amen. Moelle na yo. Tout ce qui est caché est visible devant la parole. Amen. La parole n'est que le Dieu. Amen. Dieu fait chair. Amen. Zambé a commis Moussuni. Amen. Aza ko discerner maintenant. Ah, ndeko wuti boy. Frère Denis wuti telle place. L'écoutez vous à la tête. Ce moutaye, yé moka kokima. Au moins de moutou, imaginez ba maman bazaki batei. Bazana ba église. Mais azobela. Abia wangavi mana tiki na église na ke kuna. Abondeli Nzamba tuka soki mutu ana za mutu na Nzamba ajiye pa komi kuna biyo za mutei avobi mobondela Nzamba. Amen. Soki na za mutu na Nzamba bikisa yo babete secret ya cœur na ye za mena dévoilé. Amen. C'est à ce moment là moni que Bible bete bato wana bazaki kokweya na se pi batato lete Nzamba za kati na yo. Amen. 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 Soki tozwi na mukanda ya Jean chapitre 11 una tokomona résurrection ya nani ya Lazare. Jean chapitre 11 tokoki kotanga ngo chapitre mobimba mettre kozwaka babiteni. Bible dit il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Awa famille yo Yesu Christ alingaki yango mingi. Babete Lazare azalaki wana. Mais avec au tombé malade. Yesu Christ bazalaki azalaki fréquenter famille wana pe mingi. Mais sali siko était Lazare abeli et memi eti na kufa. Mais batindelaki pe Yesu maloba. Mutu na yo aza ko bela. Mais ye ayaki te. Amen. Amen. Okomodete même tangu bazalaki ko batu bazako tangi ti na seku na batu bazaki même ko boudé. Babite mais Yesu kazalaki awa. Ndako kai quand même ko salisa ye. Azeli déjà mutu akufi. Amen. Si vous avez bima. Mais Yesu ayebaki te c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Ayebaki déjà. Ayebisa même ba ye kolina ye alobete kufa wana ezali te ke pona oh ya oui ça que Lazare dort. Bikona mokonzi yuzulu ba dort ndeni ba lobi akufi. Voilà. Abi non maintenant je vous dis sincèrement dormir là ça dit qu'akufi. Amen. Amen. Mais ezali kufa moko ezali te pona kaka kosamize comme ça pe pona kopesa Nzambe gloire. C'est-à-dire si amona kia. Le même Jésus-Christ, Hébreux 13, 8 et le bête, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Finga na yo yendenga zalaki na nzoto boy. Dans la chair. Mais soka zo sala la même chose dans l'esprit, kati na mutu keba. Amen. Amen. Ici le bête, oko tonga na yo, oko finga no atanke mwana na mutu. En tant que fils de l'homme. Mais attention, quand ça sera maintenant l'esprit, et koti kati na frère toye bandi ko agir. Soki yo telemeli yango telemeli Nzambe. Amen. 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 Kabite eza lokola kuna na désert. Na nese jambro ba telemela kililo. Babandi kolobawa. Ba continuer, maintenant ba combien na ba bete et quelque part ba yo ko bete Jésus plaira. On va même les versets les plus courts. Amen. Yesu aye kolela. Ta tuni botie wapi le Yesu alela. Kolela ne zaki te pona zaki vraiment dona pasi na mutema. Dengue de Kwanake. Mais il y a qui wana te bando sa ba démonstration, ba prière et belé tout ça non. Il a fait seulement une prière de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Habite un kolo na yebike yo aussi au pesi déjà yano. Voilà une prière, une prière de biso tous la ka ko remercier un kolo. To sengi déjà mingi. Yo senga mais maintenant pe banda ko pesa ka Nzambe merci. Pour les kamwene zonga na et quitter maintenant l'invisible comme dans les visibles. Habite père, je n'ai même pas envie à kobondela yo. Na yebi ke yo aussi au PC yano. Amen. Babito isa position ya bana na Nzambe nyonso. Kuna na Golgotha Yesu alobaki te tout est accompli. Amen. Guérison na biso tozwaki yango kuna.
pardon na biso tozwaki yango kuna koyokana na Nzambe kutu à Golgotha kovanda lisusu te kobanda kaka kolela non pesa kaka Nzambe merci abite Seigneur merci parce que tu m'as déjà exaucé amen Amen. merci pour notre yo botanga yango calmement na ndako opesinga déjà eya ndeko na biso ya kolobeta bondelaka mpona ndeko moko topesa toujours lisolo awa wazaka aveugle ayebisi ete Nzambe alobi na ngai yo obiki mais akei amozomona te mi mutu wana azoloba toujours ke ngai namoni so batuni omoni ndenge nabi te Nzambe ya prophète wana alobaki na ngai ke nabiki donc ngai naza na kondima parce que nandimi mutu wana aza mutu na Nzambe ndenge la veuve de Serepta alobaki nous reconnaissons maintenant que tu es un homme de Dieu et la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité abite ngai na sosoli bato bazoseka ye tala mutu yango kaka miso ekufa timko bakataki zokate suki bamonaka miso efungami babandi komona po atanga akomaki bakokate suki me na taye na coiffeur aza koseka est-ce que ozomona namoni déjà mpona nini mutu wana ya Nzambe wana abaki Nzambe naye akosaka te mpe nga na ndimi yango bible te il faut tozala lokola Yesu Kristo awa toyebi tobondelaka pour le moment litembe posa na biso ete Nzambe atondisa biso na molimo arempli biso dans la puissance d'Amen. Puis si tobondeli maintenant il faut remercier le Seigneur libondeli ebanda kozala maintenant devant grâce ezala liboso action de grâce kolo merci pour nous pesinga déjà merci pour nos saluts ngabo ya ebi ba posa na biso c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire amen atie posa na ye muka kokokisa amen amen abete na pesi déjà merci parce que je pesi yann amen aye wana ebisi Marthe azali wapi Marthe alobi en tout cas asi la komisali au 4e jour amen abandi kopola 4e jour abandi kopola ya alobi na Marthe abi Marthe kende bolongola libanga wana amen bolongola libanga wana ezalaki cimetière na ntango wana bakotia ma libanga monene bino bokoza na kati abi ote ça mais Marthe alobi na ye mais olikamu nini ça fait déjà 4 jours ye azali kobela abali pe ado asi akufaki amen parce que mutu normal 2 jours oza nanu soki okufi 3e jour déjà obandi okota na corruption ya omone même Yesu Christ lobaki ete je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption 1er 2e 3e jour il fallait bien apola te mais déjà Lazare awa 4 jours bamama oyo bazalaki kosala ni bandi ko mokonzi awa 4 jours vraiment mais babeti famille oyo bazalaki koyoka Yesu Kristo mingi amen po bazalaki kofanda na makolo na Yesu Kristo po bazalaki na école de Jésus-Christ l'école du royaume bazalaki enseigné par Jésus-Christ lui-même wana Yesu aye koyebisa Marthe na verset 39 Jésus dit ôtez la pierre. Marthe la sœur du mort lui dit Seigneur il sent déjà azobima déjà solo il y a 4 jours qu'il est là amen yelokola motei Jésus lui dit n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu na yebisaki bino te ke soki bondimi bokomona nkembo na Nzambe akoti bomena dans un enseignement a rappeler ye oposa mateya que rien n'est impossible à Dieu ata azali kopola soki Nzambe alobi akokokisa yango wana mena bazongeli mateya na bango haleluya babete Nzambe na biso soki alobi likambo akosaka te bazwi courage ale tokei Marthe bango bokende kolongola nous on connaît cet homme c'est notre pasteur notre berger amen yende ateya kabisa c'est une famille bazalaki nourrie par le Jésus-Christ lui-même yo moni même mateya ba école yango eza des sortes toza nango awa eza ba oyo bazali enseigné de Jésus-Christ lui-même na pied ya Yesu Christ bazozwa mateya na mukanda ya Matthieu chapitre 13
Matthieu chapitre 13, verset 51. Quoi tout le monde un peu des écoles oyo tozana yango même na se oyo des écoles ya mateya. Pourquoi Martha bangaki susu te? Ata 4 jours tant kola lobina obosani liteya. Mbango azongi na nzela. Amen. Amen. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, 52. Tout le monde a moins les deux écoles de pensée. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Awa, Yesu Christ ngazali kolakisa ba yekoli na ye. Bango bazali ke ba disciple. C'est-à-dire au monde a un disciple ndeko tozaka faut za na kaye na yo komaka. Oza na Bible na yo. Kuyaka wakaka te boye na boyeba banda ko yekola lelo. Amen. Pour ne te lobby yo bozala capable liloba pe bima. Tu dois avoir un cahier, oza na bic na yo, ozali ko copier. Makomi bazali ko pesa yo. C'est ça un disciple. Parce que Yesu Christ ba tsima côté ya bango atuni est-ce que boso soli makambo. Amen. Même le professeur va peut tanga kabana, tamu ba tuna ka pe non. Est-ce que vous avez compris? Tamu vous comprenez la Bible. Amen. Amen. Ah Yesu atuni, avez-vous compris ces choses? Amen. Et il a dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume de Dieu est semblable à un maître de maison. Scribe nyoso balakisi ye na o ezali bokonzi na nzambe. Po ye Yesu Christ azalaki o ezali véritable enseignant. Berger. Abite soki bino boyebi makambo oyo na nzela ya bokonzi na nzambe na nzela ya muto nzambe atindi. Alobi il est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Alléluia. Amen. Azali oyo comme maître ya maison. Bakuta loboye mutoyo makambo ya yebi yango ndenge nini. Ça ba cours na bisote ba théologie ba sisime botoleki bango na mayele musika. Amen. Amen. Parce que nous sommes enseignés par l'esprit. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Tout le monde. Yo mona bit ya rassemblement ngwa. Matthieu tozali kozwa. Eza ko former biso pour que nous puissions atteindre la perfection. Amen. Ils obulisa biso toujours. Ça faut yo zo kailoba ozoza landa miso na nzambe ozoza la obulisa ni saint. Amen. Amen. Que sainteté za la rate bazela yo kufilo bibalo bokomi musantu. Non. Bible dit celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Beaucoup bulisa mandeni. Kaka ndenge to yo kailobo. Malobo tozote ya ba écriture o molimo epesi biso. Yango ezo laver yo. Amen. Isa lokola toyaka tosukoli yo tobwakeli yo mai tomibwakeli mai totie savon tant tobimia wa toza pire na miso na nzambe. Amen. Ponete molimo ya kuvanda. Tamsubo kumonete lokola tosala keloko moko te toyeka tobeti masolo no eza masolo te. Liloba faut ekoma vie kati na yo. Amen. Habite tout celui qui est instruit dans le royaume, il est plus qu'un maître. Ba maître na bango yo sozo mono yo ya. Bazo yekola na classe. Tala ba degezo sala, batu ba yekoli na classe. Bakomi ko inventer. Même makambuto yo ba musicien comme bakomi ba tomboki. Tout ça yo mona wana message maté ya ndengwa no mona ngwa. Iko uta d'abord wa. Une voyo monsieur mutu boyende yende molimo. L'esprit est là quelque part. Mais ba yebi yangote. Amen. Pone te bango moko bazali dans le noir. Ce sont des tombeaux blanchis. Bayebi loko mokoti. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Bango nyoso bakosala ba okwa na lubwa. Amen. Suko ngi koyeba molé le diable venez au message. Okuyo yeba. Tout le monde a yango il y a des interdits. Parce que même des objets de valeur bato baza côté ya wana. Kola rebete tango kokota kosimba bango te. Ba meka koleka na cherté parce que bakomema ba dégâts. Amen. Ce sont des interdits. Ba côté ya nini? Amen. Qui doit être enseigné de Dieu. Awa kola tuni bango est-ce que vous avez compris? Ayebisi Marthe. Obosani litea. Pas Marthe ngai ko telema, mais nous mokonzi 4 jours vraiment ta yo mokabi obosani. Qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous croyez. Amen. Amen. Parce que oezali croyance, il faut utakati na yo. Guérison na yo déjà pesama na Golgotha. Amen. Amen. Résurrection na pesama, tout le Seigneur a seulement tout accompli à Golgotha.
Et ça seulement yo, ndima kaka. Celui qui croira verra la gloire de Dieu. Abishobo sanilité. Comme il y a aucun mangomba pamba tabi kolo ya nkolo na zongi na nzela toke mbangu tofungola. Okay. Ata bandiko pola ndoko ya lobiboy kimbo ekomonisa. Amen. Kolo bebete ça c'est une école enseignée par le Saint-Esprit. Abete vous êtes comme des maîtres de maison qui tirent de son trésor de nouvelles et de choses anciennes. Amen. Et dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, ils ont abisso. Amen. Zamba zo fungoli abisso makom. Au moins, ce que tu étais hier, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Liloba, il faut monisam. Amen. Amen. Koza kaka te koyoka yoka no ba ozo yoka lobi fwa mona iloba wani zali ko agir maintenant katina. Ozaki mutuna ozo baptême, OK kozo baptême, ça dit maintenant qui accomplit la parole. Tu deviens une parole faite chair. Amen. Accomplissement d'une promesse. Celui qui s'est mis dans boka na nzota. Mais ils allaient que sous école mususu so nanya wutaki Paul. Il n'y a pas une école na yé, ce que dans Actes chapitre 22, na verset 2 à 3. Paul yé a la kisamaki na muto ezalaki n'importe qui te. Actes chapitre 22 à partir du verset 3. Ah Paul a lobiete tant bakange wana. Habite je suis né à Tars à Silsi. Abi ngai na botami na Tars na Silsi. J'ai été élevé dans cette ville-ci, instruit au pied de Gamaël. Alléluia. Habite Moutelago, Gamaël, qui est un rabbin, c'est-à-dire un docteur de la loi, un pharisien. Amen. De père et de mère. C'est-à-dire un véritable pharisien, un docteur de la loi. Et bien, qui me beko. Il y a un qui Gamaël, il est là. Et un qui Paul. Mais Paul tanga kutani na Paul wana kutani na Yesu Christ cette lumière haute l'axibi noawa. Alléluia. Abete j'ai trouvé tout de la boue. Na mona ke kolo ya mutu wana ayebi kuté le côté. Abete j'ai regardé ça de la boue pour gagner Christ. Amen. C'est-à-dire enseignement menanga na kotaki na yango ezali source enseignement ya nzoto te. C'était l'inspiration. Amen. C'est pourquoi okuki koyeba Nzambe kaka na nzela o Nzambe emoka pesi. Sino koyeba no Nzambe te. Et ceux qui balobi na yote wana za prophète o Nzambe atindi. Amos tutanga yango na mukana Amos chapitre 3 verset 6 à 7. Likomi elobi nini? Amos chapitre 3 verset 6 à 7. Babi sonne le ton de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. C'est-à-dire, yo, kobeta kelelo sans que batuba koningana te. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est-à-dire, likamunyo si kokoma na bomo ina yo, na ville songo lonkolo ayebi yango. Amen. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Yo ka likambo ezali awa. Kolo asala ke loko moko te. Soka kufungolela d'abord ba toma na ye, pardon ba prophète na ye, ba sakoli na ye. Mutunde biso moko to lukaki likambo oyo kuna na more. Nzambe zako kita ye moko alobi na ba face à face. Amen. Tanga solo na ba bazomona ba kakeba ba bisi Moïse ko solo la na biso lisusu te. Désolé, ya solo la na biso te. Soka ko solo na biso ayebisa yo, yo yebisi biso. Ko la bete désormais bolobi likam malam. Je vais toujours utiliser un homme. Alléluia. On banda ko pese liloba nanga et yinda banda ko transmettre. C'est-à-dire na se oyo il faut que Nzamba zala na représentant na ye. Amen. Amen. Et pas ni nazali koloba. Il faut eza loi ya Nzamba. Mukilo ezali mukili na Nzambe. Voilà. Eza mukili na ye, azana ba loi na ye. Ponete alobi ete soki likambo ko koma. Neti maintenant tozana tango na suka tozela boye na Yesu Christ. Abete pona bozongi nanga il faut natinda mosakoli aya. Na boye ina liboso atinda ki Jean-Baptiste. Amen. Amen. Azalaki na bi je suis la voix. Esaïe 40. Oye ko préparer nzela. Malachi chapitre 3. Abite mon prophète, c'était Jean-Baptiste. Petango Jean-Baptiste aye alobi yango carrément. Abite nazali mungongo place na hotel ya babina kuna na bisika bikauka. Akinde ko lukane mindondo te. Conforme ndenge lilobelo baki. Mais malgré zote ya na Zamba kuna.
ne sobe kuna na pa ibikauka bato ya nzambe uzalai ko yelanda yeba yoka liloba na nzambe. Amen. Bascribe bandai ko tala me muto ya bazo ko entraîner ba foule azanai. To landa na to yoka. Tanga komi kuna bayoki ke auté ya baptême, ya repentance boinabo. On va lever te bandimi yango. Et puis lever te à partir de là ils ont rendu nul le destin en nzambe. Amen. Alléluia. Yo poko koma likomi, tangu yo likomi kokisami na vie na yo. Ezaka kaka yo kaka non, ba mo la pe un jour. Alléluia. Abite frère lelo ngana kena mai. Biso zaki ndengwana. Quand on nous a prêché Golgotha, le pardon divin. Isa toke pa ya mutu boye avant ya bombani na kati ya kesi moko yo keo mokonzi ngayo mwana utai ko iba ngaba. Non! Pardon na ko iba na déjà na Golgotha. Zamba bosana. Toke pa na Yesu Christ limbisa nga oba na limbisa ça fait 2000 ans. Amen. Amen. Pona biso Yesu Christ a tala biso na sa makila na ye. Amen. Réconciliation na biso c'est salama. Yo ba le d'abord va prêcher. Amen. L'évangile de la croix. Alléluia. Ce que battu ngondimake na Golgotha kuna bazwa ki guérison. Na Golgotha kuna bazwa ki pardon. À ce moment-là, bakota na mai. Ebisi Marthe. Est-ce que vous comprenez liloba? Na moni tozongi mukeboy. Na yebisaka binoni. Mena. Tozonga na mulongo. Amen. Mbangu tokende kolongola libanga. Amen. Amen. Parce que awa maintenant comme likambo na écriture oyo, soko ndimi prophète nzamba tindité. Ou rejeter nzamba. Parce que Bible okoyeba no pe makambo ezali koleka te. Po nyonso yo, plan ya nzambe maintenant eza révélé katina likomi oyo. Nzambe fasolola na mutu wana. Domoni ayaki na Jean-Baptiste bandi koteya à la fin Jean-Baptiste alobi na bango. Mutu oyo tango naza ko baptiser. Nzambe ayebisaki nga mutu oyo na komona Lole fungwami, molimo kiti kombeka, c'est lui là qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Amen. C'est pourquoi il pouvait montrer Jésus-Christ. Avec voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il était un prophète promis. Au Zamba Lobaki, Alexis Batou Jésus-Christ. Avec un gars, il faut diminuer maintenant, bolanda ye. Yende fois mat. Yende ko baptiser bino molimo bozali koluka. Ndenge likomi bandaki na ebandeli ndenge pe kosuka na suka. Zamba a changé te. Alléluia. Koyeme ya liboso il y avait un prophète. Bamonaki mutu amoni sami, il faut mutu amoni sama. Même Yesu Christ a bandi musala na ye. Paul Pierre alobini na 1 Jean chapitre 1er. À partir du verset 1er. 1 Jean chapitre 1er. Na verset 1er. La Bible dit ce qui était dès le commencement. Abete o ezalaki na ebandeli. Amen. Amen. Ce que nous avons entendu, koyoka ezanini. Bazo solo na yo zali koyoka. Mozo monate, oyoki quand même. D'abord, la parole, c'est comme la foi vient de ce qu'on entend. Faut pas nous d'abord oyoki. Ce que nous avons vu de nos yeux, alléluia. Parce que quand on koyoka, ba monaki liloba et comme o ba lobelaki bango liloba, c'est une parole. Mon pépé est devenu une vie. Habite tout le monde qui est Jésus Christ. Amen. La parole faite chair. Nous on a vu. Amen. Avec nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Alléluia. C'était une promesse qui était accomplie. Tant que la parole devient chair. Amen. Alléluia. So nzamba pesu la kaliloba ne kokisami na miso na yo kola lobaki ni liloba na nzambe ezali lokola mbula. Ezali ko ya ekwei ekozonga pamba te soki sali musalati. Amen. Yenda lobaki te que la lumière soit. Alobaki ko loba pona ka ezonge pona na ba monaki lumière ebimi otomona ka lumière oyo. Amen. Avec banzete ezala. Ba woni banzete ebimi, lilobo ebimi et komaki maintenant une nature, une réalité. Yango moni Yesu Christ azaki au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ils ont dit nous avons vu. To yokaki mena to moni, to simbiye, to lena ye. O to zako lena ye liloba. Amen. Babite moi na nzambe moko na moko pe faza la liloba, une partie de la parole. Yo zako lobete. Si ba benga ki batu.
c'est à qui la parole de Dieu est venue. Sont des fils de Dieu. Quand je dis que je suis fils de Dieu. Amen. Oyo babengami bazwili loba babengi mamba na nzambe, ils sont de Dieu. Bakope bazaba nzambe. Parce que problème na nzambe zalaki te ye nzambe. Atika nature na ye, aya koma nature na biso, anyo koma pone te biso to koma na nature na ye. C'est de biso to koma nde banzambe. C'est ça le rassemblement. C'est ça le corps de Christ. Taba bengi fils de Dieu, yo fozala lokola nzambe. Parce que étape oto zo kende nangwe, oto zali ko atteindre mene ko commettre yo yebo babisi yo jangi yo uti telle place. Osala ki boye. Nzamba lobi na yo boye. Amen. Moni ba wena Anania na Safira baki bateki bandako na mabongo na bango babombi. Tango ba ye molimo elobi. Mais tozo mona bozo bomba. Amen. Boteki bobombi ndambo. Eza ya bino so bolingei ko pesa te. Bolingei na bino ko pesa te. Bobombi ndambo pona. Il y avait le discernement dans l'église. Amen. C'était le même Dieu oyo akitaki tango ya Abraham. Avant de libanda za kusolwa na Abraham, abite mwasi no akubota. Amen. Koko wana bozubenga koko akubota. Abraham azoseka. Sarah azoseka. Ye kuna zakina libanda bime. Kwani ye azoseka. Hallelujah. Amen. Mwasi no azoseka pona ni. Na Sarah bangi. Ngana zalia wana ekuke. Na kati ya cuisine. Bango mwe bazosolola ngana zako seka me ya yebi. Amen. 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 Il n'a pas changé, c'est le même Dieu. Amen. Voilà. Qui connaît les secrets du cœur? Maintenant, mouton nyoso toazi promesse na Nzambe. Neti Moïse, ce qui batindi yo. Pas vite Moïse maintenant tango ekoki. Promesse na ibisaki Abraham. 400 ans na kobimisa bana na ngai. Amen. Maintenant je t'envoie pour que ne kobimisa bango. Amen. Moi tant police Moïse batindaki abanda ipe ko banga na ye. Menga na wino bimisa batu wana ndenge nini? Pana uti kuna natanga na kuna natanga kina Pharaon. Na ebi ndako Pharaon, na ebi force na ye. Kula bi ko banga te je serai avec toi. Amen. 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 Na ebi ko ko ba bien terminé mais qui a fait la bouche. Amen. Amen. Gandi na sala bouche. Yo nazali na yo. Je t'envoie. Quand vous batindi yo, tu es son prophète. Comme Moïse était un prophète. Il est la parole de son temps. Amen. 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 Moïse était la parole de son temps. La parole faite chair. Amen. Promesse, il va promettre qui à Abraham. Banana yo, bazala, kuna na baumbu pendant 400 ans. Et là, Timusuni. Pone kokisama, il faut comme une personne à Latiango. Mutona mena batindi na promesse. Alléluia. Amen. Non, yo kende, yo kende. C'est-à-dire que na eloko moko songo la bingande na kebwe mutuana to trouver solution na. Il était la promesse. La parole yo batunyo so balati siye, ba pesi yo maintenant likonzi. Alléluia. Beza ko moni ata papa kufi ba choisir mutu moko na famille liquidataire. C'est-à-dire yende. À cause de l'engagement. Mais nous avons représenté l'ibota mobimba. La parole. Pour nous délivrer Batouana, il fallait à la Moïse. Azal. Amen. Amen. Pour être Jésus Christ à Monisama, la première venue, il fallait Moutouazala. Et Moutouana, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était maintenant une parole. Oui, l'Obamaki. Nous avons vu la parole. Amen. La parole, Ezako Ganga na désert. Ezaya Monakiango. Nous pépé à lobby. Maintenant, nous pépé wana. Moutouana Zayako Tambulane, comme l'a dit Jean-Baptiste. Mais tango Kokisamaki. Nous pépé wana latiye. Il est devenu la parole faite chair. Amen. 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 Quand c'est une parole. Oui, on comme une partie à l'île. On continue à plein à moi ou dans comme frère Branham, il est la parole faite chair pour notre temps. Pour yende, bakoyebi c'est loko mokote sans qui va passer par lui. Secret, onyo se kokuma plein nzambe onyo surtout nzamba lobete, je vais donner ça à un prophète. C'est pourquoi il était utile. Bible lobete bisopé. Alléluia. Toyokaki. Dès totangi na mukanda ya Amos. Ezali Amos nda lobaka eza mu pepe. Nous avons entendu. Maintenant cette écriture s'est faite chair. Y'a Monique Tango yé maintenant yé. Azo sala ba miracle. Bat pas kolanda yé belé. Yé mo kalobi na yaki atala plus de 300 invitations à monde. Si bozi mutande mwana yé ba yiki a ce cas en église na bina yé ba
bakoka bakotelema banani bato bazalaki koya même kola ebisa bango te naza mena accomplissement ya Malachie 4 5 à 6 babi ah non tondimi yango te parce que bango déjà bazalaki na ba fabriquer déjà bato na ba. Amen. Amen. Le monde de la Bible dit dans les derniers jours, ils se feront une foule de docteurs. Tout ça déjà na idée na biso ndenge mutu na biso akoza. Fabriquer na école. Oui ba pharisien ba scribe wana pa Paul atangaki. Mais tant que Paul a eu révélation, parce qu'il peut Paul a komaki une lumière. Alléluia. Paul a levé na tindi yo komi Paulé pour no kende pa ba nation fungole bango misu. C'est-à-dire, Paul, c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Maintenant, il y a comme une lumière pour la bateau et les païens. C'est-à-dire, comme une zambe. Et comme il y a comme une zambe, comme il y a comme il y a tant qu'on a poney les païens, il était devenu la parole faite chair. Il y a un mot c'est très intéressant, très important. Ce que nous avons vu, alléluia, Tomoni, Bamonagi Jésus-Christ, Tosimbi, to sololi na ye to lie na ye jakuta kokoloba oh jao yo la porte ngabu na ye ko lalela ye na o lalela liloba mais liloba on est comme une autres. La parole faite chair. Amen. Amen. C'est pourquoi lelo yo ozomona batu ba ikoka koyeba to yambili te na biso na nzelani bato nyoso tu ba yambi mateya te e ba yambi prophète na Nzambe te ba dégâts sur dégâts. Là, dans la TV, il ne prêche plus la Bible. Moi, je vais écrire, je vais développer, penser. Non! L'homme doit vivre de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Il faut être comme des hommes paroles. Amen. Amen. Comme on attend, on va attendre, yo, boy, tant qu'on fait la mono, on va mettre, yo, pose à la guinaba. Il y a pas beaucoup de apôtres. T'as pas quand Jésus Christ, mon espoir, n'a pas ngoé sili. Bato bakanisaki ete bazala konyokola ye tomonaki ete destin ya moto ekoki kokokana te ekoki kokokisama te. Amen. Babi une malédiction sans cause et sans effet. Amen. Ouya kaka bolobi o no jona laquelle yo mabe soki eza eloko mo eza na effet moko te euke na owa. Amen. Bazwi Jésus Christ bamemi na Golgotha kosala oyo bakokai kosala konyokola ye ntango wana bango bazali koseka tokokisi mokanda bango me bayebi te ta se momala yenda za koniata mutu ya nyoka parce que komamaki. Amen. Il écrasera la tête du serpent. Genèse 3:15. Et Rwanda mena za kobenga ba oyo ya ye. Bible dit il a tiré les siens. Et Rwanda c'était le rachat. Amen. Azo somba humanité. Tant makila ne bimi asombi yo asombinga. Babiti c'est pourquoi il est digne. Aza otokoyi kokumisa. Alléluia. Tukokumisa mutu te. Mutu ata lilobelati ye. Aza mutu. Asali musala na etango yo liloba kosila nango. Atikali mutu. Amen. Amen. Yo mwe bezo comprendre tango espèce za kokita. Et là ti frère Branham. Abandi koloba tabi za sungaiti. Tamuka zo lebete je prends cette salle sous mon contrôle. La bezanga te na za koloba. Molimo ndeko yo ezubino nyos. Na contrôle na. Oba camarade ne ba ki wana ba bi non frère. O wana Jésus to oloba ye wana ndi. Ata zo linga oloba vérité te. C'est lui. Abi frère boyebi mwasi nanga. Boyebi bana nanga. To koli na bino tozana abi te frère. Makambo zo sala ezaka Jésus. Abi zanga te. Il m'a utilisé. Alléluia. Yango wite le corps de Christ dans les rassemblements tozali na yango. Peut-être ponete lobby nzamba utiliser yo a utiliser nga. Amen. Tout quoi kozala les rassemblements ko mena un corps. Molimo mena ekuka kokita. Dès que Paul a lobé je vais les connaître par la puissance, c'est pas tout temps qui na mukanda philippien. Par la puissance de la résurrection. Maintenant to komi mena nasuka. C'est-à-dire que nous souvenons de bisoyo. Mais c'est lati liloba dans les rassemblements. Rassemble-moi mon peuple avec qui j'ai fait alliance par les sacrifices. Amen. Amen. Mais ndenge zalaki na ebandeli. Moïse ayaki abimisi bato. Amemi bango. Akokotsa wana mboka na elaka. Mais il y a kota qui a monnaie qui a ngokuna. Il fallait maintenant un Josué. Alléluia. À côté sa bango. Nous aujourd'hui na mukanda psaume 114. Nzembo. Tout le monde a ndenge nzamba tambola d'abord na bana na Israël.
Na psaume 114 na ibandeli na tango babimi. Na psaume 114. L'autre va dans verset 1er. La Bible dit quand Israël sortit d'Égypte, alléluia. Amen. Israël bazalaki na kokangama. Fallait ba bima na Égypte. Baki ba umbu. 400 ans ekoki, Zamba tindaki na Moïse. Babete, maintenant quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, un peuple barbare, ça dit batouana ba yebaki na bango zambete. Ba osambela bikeko na ndengo na bango. Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine, la mer les vit et s'enfuit. Alléluia. Premier miracle ya kinini. Maye fungwami. Maye tango mona ki batouana bazali koya. Moïse azali koya. Depuis qu'à un moment donné, même Moïse a bangaki. Alléluia. Tant que bimi, Pharaon a vu Boken. Kokende ke bake, ba yebisi Pharaon mais otiki batwana. Nana ba nobete la so babrika. Nana ba no sa pa ma wol bazalaki ba esclave. Pharaon bien na saliere. Amen. Toke ko récupérer ba. Babita ziba punda na ye nyonso babandi ko landa. Ba koma koto mer munene mai. Babandi ko ganga. Batala bobe ebundeleza ko yana sima. Po Pharaon alaki n'importe qui te. Amen. Koto mai munene. Ils ont commencé à crier sur Moïse. Tout le monde est lequel somaka. Moïse paye et pas nanza. Bite me bateau yo siko toko suka wapi. Amen. Amen. Moïse, pourquoi crier? Amen. Ozoganga pona nini loba. Amen. Parce que j'étais fait Dieu. Amen. Tu es devenu la parole faite chair. Amen. Mais loba. Amen. Pourquoi crier? Parle. Lobela mayo ofungwama. Egofungwa. Alléluia. Amen. Moïse a tient migan c'était dans les fungwama. Amona mai ifungwa. Babete, la mer s'enfuit. Amen. Ce n'était pas parce qu'ils ont vu Moïse, parce que dans Moïse il y avait un Dieu. Alléluia. Amen. Na kati na libota wana il y avait un Dieu. Et c'est quand na Moïse, ils étaient conduits maintenant par la parole. Babete kuna na Égypte, ils les appelaient les enfants de Jacob. Bana Israël. Mais tant que Babimi, c'était l'ensemble de Dieu vivant. Amen. Amen. Une écriture qui devrait s'accomplir na bango. Na batu na yeneso bobima. Loba parle. Si vous avez la foi, alléluia. Amen. Cette foi parfaite vous dira à cette montagne. Amen. Déplace-toi et coquille. Et Moussakola Lobete, la foi parfaite vient en écoutant ce que l'Esprit dit à l'Assemblée. Amen. Pour le moment, Dieu parle. Alléluia. Amen. Amen. Lite wana tuzali koyoka. Yango ndeza kopesa biso la foi. Babete, awa maintenant, la mer les vit et s'enfuit. Maye moni bango pe kimi. Dans une force mon côté. Et monaki nani, monaki mokeli nango. Amen. Les créateurs du ciel et la terre étaient dans ce peuple-là. Amen. Ndeta maye monaki nzambe kati na bango maye kimi. Babandi koleka. Amen. Amen. Wana zalaki na kobima na bango. Maintenant babipe na bokoti na bango. Po bakota na mboka na elaka. Il y avait aussi maye musu ezalaki kuna le Jourdain. Amen. Amen. Awa Mose David atatola lobi boye. Les Jourdains retournaient en arrière. Pour ne pas kota, les Jourdains aussi salaki nini ekimi. Amen. Amen. Et il continue. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Où es-tu, qu'as-tu mère pour t'enfuir? Babete yo mai muneno ozalaki na obangi nini? Jourdain pour retourner en arrière. Jourdain na pe fungwa maki baleki na makota. Pour bakota. Mais babite ba montagne. Et quoi isamaki? Babite tango Jean-Baptiste ayaki balobaki peke non, aye ko déblayer chemin. Amen. Ko buka bangomba. Bangomba on c'était des interdits. Même dans l'enseignement tozali ko yoka ko laksa batete les interdits. Dès tout monde yango kuna ba calomniateur bazala te kati na biso. Obo na ba égoïste bazala te. Ozana yango soko ko kabola bokaboli. Soki ezate. Alléluia. Mais le Seigneur sait que nous sommes un peuple béni. Amen. 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 Tant baza ko tala comme ça. Bazo mona ba montagne mana ba oloba te. Oh Jean-Baptiste a quoi isaki, mais c'était des obstacles. Auto relax bango moto solo la ka asir le manteau babylonien. Na kati ya manteau wana ba bombi biloko.
au moins ba église ba nini me ba bombi biloko so ba fungoli yango ko mona ete ce sont des histoires de valeurs na bobimi na bango koloro ba ite bombe mango bobimi mais na bokoti alobete bo simbate biloko ne balakeli yango mabe. Alléluia. Tous ces pasteurs que tu vois, ce sont des gens maudits. Puis peut-être ne touchez pas leur enseignement. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Prenez la route dans Zambé, tu dois être là où il y a un prophète. Amen. De l'homme sakoli wana zalité. Amen. Il va mettre les commis. Oui, ils allaient couper sa biso maintenant. La foi parfaite. Ils allaient dans Apocalypse chapitre 3. Dans verset 22, pas dans Tolobiwana. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Oyo azali na matoi. Akoka koyoka. Nini o molimo ezali koloba sikoyo na lingomba. Peut-être nzamba zaka toujours na représentant na ye. Moïse yende batinda ki pwana kokotisa kubimisa bango Moïse abimisi bango. Pwana kokotisa il y avait un Josué. Alléluia. Amen. Aïbisi Josué alobite je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Amen. Na kusala nayo Josué était devenu la parole faite chair. Atia keloko mususu te. Mwite prophète avant kufa aïbisi bakuta ina frère Franck alobite na pesio liloba. Alléluia. Zela tio kozwa liloba oyo. Bongo kende ville en ville. Ata bat balingite. Biso nyos. Tuyambi liloba na nzela motuana. Ewald Frank. Yenda tamboli de ville en ville. Pe abondeli nzambe. Kuta be abondela kinete bat bazo tuna yeme. Place na Bible zani. Pour le website était mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, 45 à 47. Et le vinini, quel est le serviteur fidèle et prudent? Que son maître établit sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps convenable. Toi, Natango, maintenant, Zala Izali, il y a Télémi, Azakou Pesa Bilei. Oh, Lingo Lingate, Azali Komyo et Monisami. Amen. C'était une promesse. Et ben, il y a Amos 8-11, Obete, Tanwanzale Koya. Tobina Tanwanzala, maintenant, Zabatindi, Moumou Moussana Ena Liloba. Pour ces frères, je t'envoie avec un message qui va préparer ma seconde veine. Nanzela Nango, apesi liloba. Liloba wana ye muto ya kufi. Akufi na liloba te. Dieu doit toujours remplacer quelqu'un. Et ça loi ya Nzambe. Biso nde to sengaki yango na mo rêve, mutu nda sengaki. Ko solo la na biso lisusu boete, il faut mutu aza. Amen. Et mutu wana faut mona ye. Ce que vous avez entendu, toyoka ni Yesu Christ nda lobaki yango. Amen. Quel est le serviteur fidèle et prudent? C'était Jésus-Christ. Alléluia. Biso tamsu to mon tozo mona kaka frère Branham na ba vidéo. To mon ti akufi tozo mona ona ba to yeba kete mais mutu na fo yo simba ye. Yo mona ye. Yo yoka ye. Amen. Soki yo yokite azape na bato baza ko solo latina ya même iloba. Pour la zaki yemota bi avait de Timothée, hein? Tola ina bango ya ba Timothée ba titre bazalaki o epani bazali ko continuer avec la même parole. Amen. Amen. Ce qu'on écoute dans frère François Simbi Boyo Simbi Lilo. Amen. La parole faite chère parce qu'il est dans les rassemblements. Amen. Ce qu'on fungola munoko akoyebisa yo oyo ezali vérité. Babite ekolo biso tokoti eze ekolo yo tango yo ko fungola munoko babi non, c'est plus que même les scribes, c'est plus que même ba pharisiens wana ou batangi na ba classe. C'est deux écoles différentes. Mais ceux qui ont qu'un débois, ils nous remettent toujours. Mar, au Bossani. Amen. Amen. Mais ça qui est dans les rassemblements, si tu crois. Amen. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Mais ça qui est maintenant, au Moutoyeli, au Patapata, au Boyna Boye, Kofinga prophète, Yebsa Indeko Bima. Bible ne donnait même pas accès au diable. Cet homme suit un homme de Dieu. Amen. Maintenant, sur la terre, il y a un autre homme. Ceux qui n'ont pas écouté Frère Branham, doivent écouter ce que l'Esprit dit à l'Église maintenant. C'est la même parole. Amen. Ce que vous avez dit, écoutez, vous pouvez la parole faite chère. Amen. Aux autres aspects, qui ne gagnent pas. Ce qu'ils ont vu, ah, tout le monde a que papa m'a dit, mais quand on a vu Jeff, John, on l'a vu. C'était ça. Amen. Amen. Donc, tout ça, ningana te. Et comme moment où nous devons regarder à la parole.
parce que liloba oyo maintenant etikali elata nzoto et agir. Et pas être outil musika. Mais nous sommes vraiment prêts. Amen. Amen. Nous sommes vraiment à la fin du temps de la fête. Bon raté grâce au yoté. Amen. Zambi pas utiliser bambebo na yo abanda kolo. Frère Gérard. So obeta mbunda azuma boko na yo. Tamba ko beta boiza su yote. Tamba ko lobete mais nazo ka mabota ngozo be yo beta kaka boy mais olanda rythme. Et ça la makina assemblée frère Brana. Ndiko mwa zaye ko beta piano. Sabi que quand l'esprit est arrivé, alléluia, tangu molimo ekiti. Serwana asalini nikutu na isengwana tiki na piano. Mibayoki piano yango moki bandiko continue. Amen. Amen. Gloire. Nani azako beta? Amen. Amen. Dans l'assemblée, il y avait des anges qui étaient là quand la présence de Dieu. C'est toute une armée céleste. Amen. Tout le monde est là. Amen. Bomona akaboite. Aujourd'hui, c'est la grâce sous l'ombre des mandats divins. C'est-à-dire ngolu et bombani. Dans zela mutoyo bapesi mandat. Alléluia. Amen. Amen. La grâce sous l'ombre d'un mandat divin. Wande agidite na biso lelo. Suko yambi mutoyo nzamba tindi, oyambi nzambi. Ope mutoyo yamba yo ayambi nzambi. Yo biso tout comme une partie. Yo comme représentant na yeta msusu na Guadolite na boy ozote à la même parole. Amen. Amen. Mais tikete liloba elata yo. Koki s'appelle liloba. Amen. Par les baptêmes, yo pour lati liloba. Lati likomi. Au monete banzela na bino nyonso to ekofungwa. Amen. Amen. Et tout n'a qui Jésus Christ. Avez-vous compris ces choses? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.